bato nyonso to bakomi kaka kani ndeti ya ye na monoka otosalisa yango na wenza bikeko bapakola yango oile Pastor John bokani okolinga yango elamba rouge mpo ekomi na olinga soki olobela yango tro te mpo oyo ezosenga eyebi kaka nga na miso ezosenga makila kani ekomi osenga su makila awa ozoluka makambo famille na bapekisa yo te ere yango ntango omataka batension balukelo bamakaya bwa mungwa ere yango yo omona nde amataka tension amataka tension makasi nde ozomona amoto acwangi na nini akoka kokombata akima ye grenade akima champion grenade ya yo champion baporter aza champion baporter ya mombele ngai na osepela komba oyo ozoloba batya nga na yo batya komba nga na yo arbitre azala te mais oui yo beto pamba bon nga mpe na d'accord ok bonga tiki maboko na pala yo likolo nango sikoyo na olakisa couleur ya michopo na yo ya solo bandeko no baolanda ngai bandeko ya grenade bopekisa mwana bino place azoluka makambo na boyi peti baolakisa yo michopo na yo mwasi na omona ngo amona ngo nde ezalaka mpe likolo nango na ozwa oyo na ye no matete ntango tosisi cérémonie avant edingo afongola masanga alobaka bien alobi moto asepeli teke ndenge wana bima na koma 3000 demo oui moto asepeli te ndenge 3000 demo aye na monde na biso atombola mosala oye na monde ya molili moto arepondaka wana azalaki te champion afongola molangi ya masanga amela alie makasu abwaki wana ngai ofukama Voilà, esengo kutana bino mingi babone fidèle ya tozomona télévision wana boza tellement bela kolanda émission na bino suka na masolo avec votre humble servante Prince ya Mboke donc bo hésiter te ko s'abonner tellement bela na chaîne na biso tozomona télévision ande boza ba actualité ya bien boza ba émission en propre bokoza ba gagi ya propre bo s'abonner vraiment boza vraiment de site et puis bo commenter ba commentaire na bino vraiment na ba j'aime na bino et ça la biso vraiment kitoko jamais na koki ko bande émission nanga sans que na remercier ma maman chérie maman Rit Makoma la maman de tous na peso mbote belé la servante de l'Éternel maman Rit Makoma na peso mbote belé sans oublier mon cordon Dieu donné ma weja na peso mbote belé pour derrière la caméra là je vois Ebenezer Kabe na peso mbote tellement belé pour bino ba abonné na biso o bolingaka biso bolandaka biso na pesi bino mbote partout pour la démission na biso na pesi na mbote tellement belé quand on sabi donc Prince ya Mboke so mona fana kiti o seke na ya bien invité moko aza spécial pe professionnel lelo naza na moko ya bakatière na biso na kombo ya Fibo ezamba liboso te na yamba ye na yambake déjà naza na ye awa na plateau nanga to meka mpe ko beta masolo mingi zo circuler vraiment na internet s'il vous plaît so na parler vraiment même langage na kabe panzela nga caméra na kotsa Fibo Bilengi bonjour bonne santé ouais santé kimia mais na regrette ka posi sango bien te aussi ça bien te Fibo Bilengi papa orphelin ya linga baloba bon les chouchous de tout le monde lo naza Fibo Bilengi ekoti ndoki ekoti ngai ekoti molili naza na les chouchous de tout le monde ba autrement appelé papa orphelin l'autre moni o mana kan boy kan on po lingi ngo so lamba rouge Fibo nga ko mana ngo banga yo nzambe bokani okolinga ngo lamba rouge po ekomi na olinga soko olobela ngo tro te po oyo ezosenga eyebi kaka nga na miso ezosenga makila kani ekomi osenga su makila makila su ndendo bopesa yango makila chaque année ou bien chaque mois ou bien ndeni mais quand mpe koexplike biso po kani ekomi osenga makila yango balingi yango na elamba rouge te eza na ntan nango esengaka biloko nango esengaka sikoyo na minute ekomi osenga sikoyo makila yango wana ekomi ni boye siko makila yango esenga ya famille na yo ya bana no baorphelin to ya bato bato baoluka bobokunda bango na komba me makila eza ebele nakozwa mpe ntaba nasali cérémonie eza makila nakozwa mpe ngongi na bome eza makila eza mposaka oyinisanga na bato te nayinisanga bato te eza juste question ona tuni ekoti ndoki ekoti molili vraiment Fibo Bilengi tomeka mpe kobetama mingi masolo tomonaki émission ya katière na biso na nkombo ya Grenade j'espère que oyebi ye aleki na émission alobaki tellement trop et puis nalandaki mpe émission na yo orépondaki ye osengi komba bobundana ye me na komba yango olobi bamembre famille bapekise mpe okobome likolo ya ringi meke mpe koexplike biso na plateau na biso tolingi todécouvrir problème eza nini bon problème na nyama wana na problème na ye te
Nyama. Mais oui. Ye kuna bengi yo mona makangu yo to bengi nyama. Wana porteur to mona teke ye na Ah, mono porteur. yo mema basake mazimpuka na mombele ya. Na moni jara ba paquet na o il faut ya pena ba peso pau obimisa zelo. Ya solo. Ba jara ba Oh, paquet. ye abenda ali bendeti. Ya moni paquet. Ya mema basake fufu. Ah. A porteur. OK. Yo porteur. Keba. Keba. Ah ozoluka makambo. Famille na ba pekisa o te er yango. Tango mataka ba tension ba lokolo ba makaya ba mungwa er yango. Tibo yo mona nde amata attention. Amataka tension makasi ndozo mona. Amuta chwengi nani? Chongi na sundeni. Tuna batu ba ye. Kabe chongi na suni na comprendre te chongi na solo ni nzambe. Tuna batu Congo central ba ye so chwengi na solo la kisini. Amuta chongi na. Amuta chwengi na. Grenade. Maluka ba problème. Yo makambo yo zo luka yo tozaka awa. Yo loko yo zo luka ba problème. Tango zo luka ba problème. Ekomi ba benga ba policier te. Tango na kozwa yo na ye no matete. Yo pene fo pepa pena ko hectare ba mbisi na matete. Yo. O mangono ba no ndeni meka ko expliquer biso e ko mbarando o abengo mona makango ko ta benga chongi na so pe chongi na. E ba no ndeni. Te petit wana ezala makambo ya komba. Ezala komba na ye te petit wana ya kota komba. Na komba ngo to bunda ba image ezali. OK. Comprendre ba image ezali so ba image ocha. Ba komba to bunda na alliance wana. Akima kutu abeta likofi mo boye. Donc abima mama catholique ba mama mapa. Oyi ba mama mapa. Bato babomisa bango ebele eza bato babeta ngonga na église catholique. OK. Moto église catholique alala 20h alamuki 2h akanisi 5h. Abeti ngonga ngo mama bima kozwa mapa bakute na bakulungu. Vraiment. Babotoli mbongo nyonso to mama zonga papa abetaka ngonga. Siko ezalaki ye. Awolesi kobenda kuka wa vabolaki ebeta. Aya boye wapap. Arbitre akwea kambaki. Bakata komba. Yango ekomisa ye biloba loba. Bacha komba wana nga kuona osepela komba wana so bazongisa bacha ngo arbitre azalaki. Siko bilome ye abi na bakomba nyonso biki abetaka yo abi abeta okuta okoma ebembe osaso insema bakoti okuna cercle na ye. Atika lokuta ko pesi botika balokuta. Batika lokuta. Boya abeta otokota na cercle nete. Nakota na cercle na ye te nga na wuta komba. Na komba nazalaki deya essoufflé. Bango baye ebele moto aluka makambo nyonso to ya lumusi. Ya lumusi moto aluka makambo. Mais oui. Bango baya ebele bamena totaka moto awuti na pema na ye na bunda lisusu na ye bamosusu bayelanga na nsima mokongo bamisusu na basangelaka nde yo nayebisa yo na baya limosu wana te ya lumusu azalaki na se moto abanda histoire yango ye ti bobundaka nde na ya limosu tobunda na ya lumusu te ezalaki kenga na bundi nayebaka te tema courant elekaka makasi to na obenda bainvocation boba ya lumusu amata likolo ya bino na ya lumusu wana loketo loketo ya bina ya lumusu abina koleka nanga mokolo danse ya solo nayebisa namona ope ovabanda bakombo obinaka to nazoyebisa yo tika place wana eluka baproblème nde ekenda kati na baémission ekoma bakitakita kobamba na bakiti baye kotya kombanga na ye banini akoka kokomba te akima ye grenade akima champion grenade champion grenade ya yo champion baporter aza champion baporter ya mombele fibo aza mpe champion ko aza maître na kote na ye nga na osepela komba oyo ozoloba batya nga na yo batya komba nga na yo arbitre azala te mais oui fibo yo beto pamba te bon nga mpe na d'accord ok bon nga tiki maboko na pala batya komba arbitre azala te komba ezala ya biso de non osepela kuna bacondition bakoki kovalorize so kati yango baluele biso ata cage oyo abeta moninga abimi na kati ya cage wana agani batya pena komba cage ya nga na ye nga so nakotisi kisi bakati komba batya pena komba tokobunda na yo peti wana pena ekota ndoki te wana ekota ngai ekota molili ekoti ngai abi azobanga ya kobeta oso papa mino akende kosenga nde asengaka toro wana akomi yo so mona nga kufi grenade yo nakoye papa mino akoki kosenga senge babolimbisi biso toyabana matete tobangaka mbwa bobangaka mbwa mbwa yango mpe nani piti boye sikoyo kuna nini obangisanga kuna moto atika kokende kosenga ye aza te ye nde le compteur nde akima kasi akima ye mpo abomaki yo ti te abomaki nga te akomba nga na ye
Tota ba image kota na YouTube za na ba chaîne YouTube beta catch congolais Fibo Grenade. Omona azwa ngwa viri ya bitumba na yebisa yo ba fan no batala komba wana o bazaka na posa ya komba wana tilelo. Fibo azanga na za nga d'accord. Naza d'accord ba sponsor baza. On comprend? Ba tie komba wana nga na Grenade sans arbitre. Ba sombeli assurance, ba sombeli nga assurance. Ba tia moto bu. Na banga kombo pena ali réseau kendele yo. Likolo nango siko na olakisa couleur michopo na ya solo. Bandeko no ba olanda nga bandeko ya Grenade bo pekisa mwana bino. Place azoluka makambo na boyi poto ko signer mikanda ba famille bavandi ba famille nanga bavandi o ezaki liboso ne ezaki muke. Lokwa ya zoluka makambo. O ezaki liboso ezaki muke. Ezaki muke. O pena ya tuko na se baba chango na lemba te. Batawa. Baluka pena terrain mo bonnet imike za nango. Okay. Imike za bakocha komba wana. Ba place ezebele bakocha komba wana. Stade 24 pesa. Ba kombe bando buna ma stade 24. Ba fani oyo baza ba mpanzi wana ba mpe baza na posa bata ba komba. Ba chips na stade 24 wana to to ko ndonga na kuna. Stade 24 oyo akufa kufi. Akufi stade 24 mpe e bouja kala. Biso to zaka wana. Etikalaka imika. Okay. 20 mai bache biso pe komba na stade 24. To bunda wana to bouger stade 24 wana. Yo yaka na population na yo, les chouchous de tout le monde pas ya. Ponga bumbu selemba ukaluka wapi. Ngiri Kasavu. Commune Kishasa bana matonge. Fibo na bino yo na pesi bino bambote na lela bino fa na ebisa. Tous les 24 communes bana changu bana wapi. Fibo lela bino fa. Yesu osoko loba ka bana ngaba. Ye bana ngaba. Kasi différence peut être yango na. Siko ngaza les chouchous de tout le monde. OK. Siko bango bazala ba point carré, ba point moboé, ayebika ozala awa. Ngana no se message nanga. Soki bakocha komba wana bacha komba ngana ina 24. Arbitre zala te. Bino na bino bo pota na pensa. Biso na biso pena to bunda ngana ye. OK. Petit ba ola yo michopo na yo mosu na omona ngo. Amona onde zalaka. Pe likona ngo na zwa na yeno matete. Pour ça 2 semaines bo fele batinda yo ka. Oyeba. D'accord, merci beaucoup Fibo. Mais quand peut expliquer biso rando ya bino bana matete na bana ngaba et comment tina niveau bondenge ni. Da bana matete na bana ngaba boyoka na kate. Kasi eloko bandila kasi komba wana na yebisa yo. Komba wana na yebisa yo. Ya onde banda ba kinyo nyonso. Bato ngaba bazana na sima Grenade, ngaba bato matete. Na sima na yo. Tozalaka wana ba asha matete. OK. Ba je sais ki malema chikoi. Tozalaka pene belé pena ko matete bomoko. Tozalaka pena ini. So tali komba na pena bien o tiba image no mona pena matete pena ko elakise pena te. Naza vrai défendeur matete. Vraiment. Na défendeur matete tina suka oya kisete ya coup de tête te. Edingo lakisa nga bitumba. Si bolisi pa lakisa nga bitumba. Mais maître Konzo lakisa nga likofi. Tu comprends? OK. Maître Konzo pena lakisa nga ko beta likofi. Mon entraîneur d'était Aizulu. Alakisa nga pena ko beta bras volé ya kosakana te. Tu comprends? Yango suko eza na nzoto. Po ato za ba paquet makolone epumbwa. Okona na kopesa mapata mbote. Vraiment. Na ebisa. Ekoti molele. Ekoti ngai. To meka mpe ko beta maso mingi ya Asha to ki pe oto tanga komboni awa. To monaki Asha le kaki na émission, asali émission le bike kano bowela yo na maki diba ezakani moko o nani edinga pesa bino te. Kanyo edinga pesa ki yango wana la aksa biso yango na video. Siko to mona kanyo yo kenda ko soma wapi Fibo oyo ko mona fa na émission ba ko mo wela na maki diba. Po Asha bikani o eze pa na ye yango te kanyo o edinga pesa ki ye. Mama Pasteur John azama. Nani wana tu Pasteur John? Asha, Fibo. Asha ko Pasteur John. Pasteur John azala makambo moko. Super ngwe mazala raison. Super ngwe na pesi pena masoko pete raison. OK. Pato na peso raison. Pasteur John oyo. Tala kan oyo azana ngo. Zana bino sakana ngo. Tuko ngana ke no somba na wenza bayaka. Ekozala boye. Meta oyo ya ko rouiller boye.
Bapoto eza ko ruye koma daya kalati. Bapoto te ya yo mona ba tala. Na pesi ba menizie mbongwa, Ya bato solo. bateka bitekwa. Bato nyonso to bakome kaka kani. Ndeti ya ye na monoka oto salisa ngona wenza biteko bapakola ngo oil. Pastor John. Veyo linga beze. Oluka bezi kana nzoto na ngai. Kani yango bapesa yenga kani yango. Okozwa micro kamera ngana kovanda kana nsima awa. Soko bimika boy avenir dingo yango wana. Tuna mbo yebisa wo. On comprend? Na wele le loko oyo eza kani nzete. Ezo ko to wele nzeta paipai. To wele la bambu mobo. Ngai na olobela si oyo pona yebi pouvoir nango. Ndenge zala boy oyo scotch oyo. Moto akangaka yango tango zalaka pa vie. Tabe bendelanga kani pardon. On comprend? Scotch oyo. Moto akangaka yango pa vie ezalaka Joël Iseba. Leki ya mama Miss. OK. On comprend? Awa esalaka ma fissure. Tango vie bando tembo nango poids ya vie. On comprend? OK. Esalaka fissure. Moto akangaka scotch oyo Joël. Ozo comprendre? Siku oyo ngana wokena. Ozo mona te ba poto ngo yango. OK. Tala ba poto. Monana. Hein? Mais abikani wana mama Miss aza témoin ayebikani wana jour vie apesaka yango. Totika ba théâtre. Toza ensemble national mboso loba nyonso ezaka théâtre. Ngana lobaka clair. Kani oyo euta awa. On comprend? OK. Kani oyo euta awa. Oyo yaza nango. On comprend? Tango vie ayozwa pota na lokolo. OK. Akomi na le baron. Nde Asha ayela vie kani wana. Ye moko Asha yeli vie kani. Ye moko ayela ye. OK. Toyebani biso na biso. Tolukaka te koluka base ne loko moboye. Oyo eza nango yango te. Bon, tout ça na comprendre nanga pona za nanga les chouchous. C'est ça. On comprend? OK. Lelo oyo bato bakomi ka leka moke kani. So tango nga na bimisa kano te, sujet na bango ezaki. Yango nde likambo. Ekomi ka moto aleka boye kani. Moto azonga boye kani. Nga na kanisi ko to pasteur John ndaza wana awolobake. Nde eza boye to rappeler bakonzi. Biso ba quartier na ba fan to rappeler bakonzi. Toza na posa monument edingo na mateke. Oya bango ekomi ka sujet ya kani. Tebo yozwa. Ko aya elagi champion kani wana, apesi champion kani. Po atele pouvoir na kati to akabela bien champion. Apesa ki vie na ye pona pota o ezaki vie na lokolo. Po ameka mpe kotambola nango. Ameka kotambola nango pona équilibre. On comprend? Yango wana ezaki wana. So oyo tala ndenge omona ngo eza kano basalisi. Kotala pe na photo ya ye dit omona kani yango oyo. Eza kano basalisi. To bobima boye. En face edingo wana. Bavie biola bavanda wana. Baya malata bazala wana. Okokoma kote edingo wazalaki na kala. Tuna ye lisola kani oyo. Kani edingo bando otambola nango yango oyo. Bana vitamine bayebi. Yo yeli edingo kani na le baron. Nga pe na yebi kani yango. Wana koto alakisi wana yango te. Po kani yango ezali. Na yebi te so mama Miss apesi yango. Namonaki wana nsima porte. Saki yango wana kasi mama Miss apesi ye pani mama Miss aza témoin pe ya kani wana. Saki yango wana mama Miss aza témoin ya kani wana po yenda yelaki vie pona simbaka comme équilibre. Siko oyo yanga eza ya kindoki ya pouvoir. OK. On comprend? Yango na garder yango. Siko yango yo ekomi bino ka sujet. Donc na minute na YouTube sujet mosusu ezate. Eza kaka kani. Fibo yibaki kani. Fibo salaki boy. Ye wana susu pasteur John abimi o aza kanye ya original ya faux. Mais tandi pe émission ya Jesak Malema lobi soki ke si c'est vrai que ye dia pesa ki okani wana kilelo nde toko ekoma on sa vidéo mais vidéo ezate comment tangu ye dia pesa ki okani o. Une bonne question. Siko tangu Asha lobi ke ya edi apesa ki yango. Vidéo ni ya salaki. Omoni ke nazaka les chouchous. On comprend? OK. Nazaka les chouchous. Bobeta bokende gauche bokende droite bokende wapi bozonga bosala nyonso likolo nango boyozo bosuki siko wapi jusqu'à présent bosuki wapi na diema kiliba pona kani
te naza mpona kolobela makambo na ye te eza te koloba toni jusque question mpo ayaki omenasi po azwa kanya kasi soki tobe tokokomda na la police ou bien toyobaki tokosuka so tobe tokosuka olingo omona ngo na maboko na nga te ntango oza na maboko kokende kosamba yo ganye ozwi yango sikona na polisi oyo tonga toki kolobani kanya papa na nangi na récupère yango agambaka kanya papa yanga nangi na récupère yango troisième jambe nanga nazaka leshusu yango nde likambo nayebisa ekoti molili ekoti ngai ekoti ndoki vraiment ekoti ngai mais tolandaki mpe ka Acha abike ye dia forma mutu te ye di azalaki na nini te oyo akoforme bakatiere eza jalousie eza jalousie nga na oloba ngo claire edingo etonga abimisi nga katiere na 2012 abengi Acha azalaka témoin na cérémonie na nga azala bon ndeni akolobaki ye di abimisa mais eza jalousie eza jalousie eza jalousie Acha aza mwana prof Saïda owanga na papa na yo okoma kodiembela na papa bato eza na sens te ocomprendre edingo abimisi nga na 2012 na cérémonie na nga Acha azala nga naloba vérité Acha azala mama misa azala papa aboti nga azala Isa Lekila baketa champion de Chouapa azala Cyril Leblanc président ya 4 club élégance azala ye mokedo tozalaka ebele ntango tosisi cérémonie avant edingo afongola masanga alobaka bien alobi moto asepeli teke ndenge wana bima na koma 3000 demo oui moto asepeli te ndenge 3000 demo aye na monde na biso atombola mosala oye na monde ya molili moto arepondaka wana azalaki te champion afongola molangi ya masanga amela alie makasu abwaki wana ngai ofukama apesi mama misa alie makasu abwaki elinga apesa bango nyonso to ye kutu Acha atelemisanga mpo abetanga market mpona nini bongo kasi mpo amekanga ti na ye na monde asikana ezala mwa bateme kobeta nazoyebisa yo nga nazalaka ouvert naza clair oyo ezaki mensonge naki jalousie nde ezosala ye ocomprendre ntango osala bongo lobi nango edinga benga ye ayebisa yabi kende na ye kuna ayebisa mpona bano travaille pas mais oui na bano travaille pas chai na lemba odinga biso mbi kotravaille so kuna te na minute oyo okomi na monde mosusu nde Acha memanga na ekwe moto na ekwe bende kote na kendo akuta basi couleur pe en sonam okuta bebende molaso baikeke baya fatao bacardinal bakosovo on comprend baranger bamal à l'aise mon vieux place ozali J-cassette nakendo okuta bango on comprend père na ngai oyo na DT Shodan ayebi yo koloba eza jalousie yo mpena fo bayembela moto ake wana amaître Acha nabelaki pasteur John voilà mais merci beaucoup maître Fibo na ndenge otuko expliquer biso vraiment ndeni cérémonie elekaki kanda otuko baka eza vraiment jalousie oyo ezosala botika maître Fibo afanda vraiment na kani ya papa na ye tomeka mpe kobeta masolo mingi ya nakozipa nango oyebisa solo moko solo su ya ndeni oboyoyokango te zipa yango kasi donc solo wana nde pouvoir nazoyebisa yo ekoti ndoki bino bomonaka bolala bapongi na masolo lokuta bobeta ngai alala apongi te likolo akani yango nazoyebisa yo ngai alala apongi te oyo ozwi bongo noke mpo bamenize en face na bino wana basaleli yo mpo baza bamenize na veni na bango basala bakiti na batende wana bana bamenize mo wana basala bakiti kolala apongi te mpo wani so moki eloko oyiderange ozongisi kaka ti toyoki otiki yango te na ntombo aye edite na ozongisa ngo ndenge po olala te na to bapesa nga batuna yango oza d'accord ozwa ngo na ndimaki yango osibi baconséquence ya makasi ntango yango oyo naza ayo na botongi te ntango kano yango ebanda bamakambo nango ekomi o omoni kutu moto wana nde akendaki kuna ezalaki ye moto asala ye bongo ayo yango boklasaka deja batonga nasali mabe nasali na moto mabe te ntango moto akozwa problème naye na ndenge nongona eza ye kama te bongo banzinzi nde baolanda eloko eza nzete etinda so makasi bendeni mais eza na kindoki epola
Fibo bilengi. Ekoti ngai mama tika. Sikoki so bondima nzambe na ngai penza. Biso moto yebi ba réalité nango. Moto yebi ba réalité nango. Boloba trop. À part lisolo akani, bon sujet moso obeta te. Donc nde ba intérêt edingo so ezalaki makambo akani te, mais moto nanga beta pe lisolo edingo azate. Tango fi boye na kani oyo edingo apesa ye ekomi kaka kani. Nakona kansi boleka na TV boloba ke gouvernement congolais tozo rappeler ka bino ke toza na posa pe ya monument edingo na matete. Moto olobela. Mais loko ana fi bo soulever pe point moko eza important. Yo en tant que père mwana yedi oyo dia forme. Okoki ko kosaba démarche wana te. Parce que yedi azaki icône, jamais akoki kokeka pamba butu. Omoni ngai naza Samo Mbonda. Samo Mbonda. To naza makala bapelisi moto batie Mbonda tema ezoluka engala na ndenge nango. To ndenga nazo vivre. Vous comprenez? OK. Koluka ba démarche wana esenga ba appui, esenga ba nini, so naza na appui moko te. Naza nga moko na bundaka nga moko bazo combattre nga ebele na nga nazaka nga moko. Message on annonce dango chaque fois pour nous reconnaître même ata ba fan baza wana balobaka mais eza na quartier moko ta leki à part nde matanga edingo ezaki na morgue nde bato baoneko loba mais banda bakundi edingo eza na motu moko ta leki asala rappel soki ezalaka pa bakonzi asala so rappel ke bakonzi nde toza boye tokosepela na matete wana batiela biso monument edingo ata na banunu wana. On comprend? OK. Batie monument edingo wana ata asimbi kano ata kana kaleson wana. Imagine toi papa kufi mais bato kutu ya réseaux sociaux basali vidéo edingo asenga papa quart de leur terre na lola. Mais biso mona sa mokili to reconnaître ata na monument te. Ezaka keto kaka. Ka keto. Ekomi ka likamuke bwe fibo. Likamuke bwe kan. Nazaka boza wa fan nanga bino nyonso te. On comprend? Na osenga kana bakonza mboka autorité na ba fan no balinga kati congolais. Soki bo meka susu ko balisa su idée yango to ko tombola su idée yango to reconnaître monument edingo moto na ngenge. Ata na monument ya pamba. Chaque le 13 janvier nde matete zaka le 2 janvier to fetaka. Ezala biso ata chaque le 13 janvier to kendaka na monument edingwe ba to tiaka kama ba fleurs. On comprend? To sala ta mo cérémonie na monument na ye et ça la biso bien. Le 13 janvier. On comprend? Et ça la biso bien. To mona te bana comment on appelle ça? Bana lingwala. Baza na monument ya papa Lutumba. Po abeta kitara. On comprend? To na matongi papa Wemba. To na lemba Igo Tanzania. On était na matete ba tshila biso pe bien. Et ça la biso bien. On comprend? OK. Donc bango ba initiative bien baza na moté. Bango bazaka ka keto liboso aleki ka malobe belé. Oyo ko bakisa un peu ce mito bato ezate. OK. Okani ya pouvoir Eso lo kuto te biwelela welela. D'accord, to me kampe ko to landaki pe. Kasi yazwa. Maître Zombi, ça peut chez Goana. Bon, na kwa nose na bana kisantu nyonso tu. Bobenda Shego Matoi. Shego na yebi yo kala. Shego Mangudi. Bana kisantu bobenda Shego Matoi. Shego oyo eza fibo wana oyo zolobela te. Oyo eza fibo ya 3e jambe. To eloko zoluka kokosilisa. Naza nango fier na yebisa yo. Malgré na oloba boye eza fona lokata tumba ko pete ko lokata tumba po solo ezobima na kano. Vraiment. Na okoka ngote. Mais na supportant po za charge na ndima jango. No mate na obebiselo. Shego yo keba. Shego nazoloba na yo na lakiso sumusai. Zombi Shego Mangudi keba. Keba. Oyo eza fibo. Ozo loba wana ozo lingomi mono za danger wana wa danger te. Na minute o siko na komi siko na posa bitumba. Ta mususu yo ndo mutu za sacrificateur na kolongo. Yo za zombi. Siko ngai na 3e jambe. Keba eza mbasuka. Oyoki? Daba on so wala kakana. Oyo zwat. Liboso na nga mai, katikati na nga mai, na sima na nga mai.
mopanzi mai nga mona katikati mai yango bomona ngo na moke siko yaka ndenge buto omona flavor gaya poko mati pesi na za siko po bima siko bo peto tika ye boto ba ofere ba zu boto ba kena okufa liwa sese tien keba Fibona kai no nzambe la o bangambu te ba abonné tozo ba souffrance tomona na kanya fibo do na ko kata te nzamba lola da ba onyo so ba ku fera kan so do pe ya na yo ka so ndam nzambe pardon ba ku fera ka kana ngo me pesa bongo bo lo ka solo bo pe na ta yo mo pesa ka maki ba ke souffrir na ngo em so ko kane ya ngo supporter na yo vraiment osali ne loko te na pete kaka bongo yo pe ba pesa yo okay okola nini esa sonye na bato bakatia mosusu baotata baona baoba matete bokomobeba na bokomoboma na kapa siko ngaba ya mwana ekanela fibre okompa donc bakotelo te ena na troisième jambe na troisième jambe ye achafa bunda nde bakoma te bota ye te koko matete G5 malema abiyaki evage ntango oya aluka bino bosala réconciliation ya nini yo na makidi bati mpo ye aza koko jamais akomona bozobe elekaka na matete apermettre te koko ajeni bongo azalaka fibo boni botoka jeune azalaka te akoko matete babengi koko matete akoko matete koyo boyango botingana navanda pauda makambo oyo fibo yo oboyi koko matete jesaki malema oboye nde akoko matete babengi koko matete te yango na bikoko ajeni bongo azalaka azalaka mpe ezali liboso abotani avant ezalaka aboso osi boli tobengana ye ndenge akoko matete nde toloba si boliti champion aza no alekaka koko matete kasi bato babanda bamatete yango bazali okomprendre oye ntango atie ye koko babo baprofi imana tobenga babana bapapa samuzulu tobenga babana baza ebele bamaître papa na ngai oyo nani maître konzo tobenge nani akokololo ye koko ya génération oyo eza oyo ya bino kasi ye koko na bino ti abi ake voyage soki azongi oluka bino fo kimi ekota ya matete te c'est normal akoko mpo mwana epa ota kobota babenge koko fibo me babenge koko ye akoko ya nini te akoko nde na bino bacatiere ocomprendre te akoko nanga te loso aye abengi bino bosala réconciliation pitamaki boboya aza collègue na mosala aza doyen na mosala okomprendre mais aza koko nanga te makambo ya makili mpe eza makambo ya to wana oyo ya se wana te makambo ya makili mpe eza nde fédération ebenge biso ye avandi wana ngai navandi wana bowelani bato owela kane bokana yango yango il faut nini te il faut bacérémonie ngai nasalaka mpona biloko oyo esalaka boye ezalaka boye ezalaka boye azongisa nga bacérémonie makambo na ngai namona mpasi loko aza mposa eloko akisa ozongisa ndeni yada basacrifice yosala magiba ozongisa ndeni opo oso bakende na ngai na polisi na ngai nazongisa ndeni omonike toza kaka kokomprendre nayebisa. D'accord, merci beaucoup abonné fidèle tozomona na télévision to comme na biso presque na suka ya émission na biso babi TV eza vraiment ngonga maître Fibo monde de la feuille émission na biso eza nini pour bambote no opesi banani. Bon monde de la feuille émission na biso ezali opesaka na bafani na ngai nyonso to Fibo yeye na minute o Fibo azomona na te Fibo azomona na te ngai je m'excuse solo leki makasi naza na posa nakomi songo na posa kobunda na bafani Fibo ye oyo nzoto eza na mwa nje topesa makambo tozwa makambo naza d'accord nakosenga na bato totika bamensonge surtout naloba na Acha olingi trop di mensonge mpo bamona kaka yo kaka yo moko maître avocat kaka yo moko oye lisusu oye na troisième jambe o juste kozala wapi ngai nayebi motu so aza na poste moko boye quelconque na batondi ngo ogangaka oza maître avocat nayebi maître avocat kobunda so kachi te okomprendre na makambo ya kachi okozala te so bapesa poste moko boye na fédération so yo ngo na fédération bapesa poste te nini na attente nini na nini
molingi kowelelaka soki eloko moko boye Maître G5 malema mpe na kati oyo alobaki nani achabelaki liboma biso tu toyebi ke abela mutu seri moko na matete oui toyebaka ngo wana biso kala abela mutu vraiment siko babiloko wana ololuka bamakambo mosusu omoteke esopa na age na oza mokolo okota bamakambo boye oyo deja oleka yo ata batie koma pleine boye age akonte motu ata bana mike baoya na bango te baoya te sikoyo oza mposa bezi tro obweleki kotika kati yango ava mpona yo moko obaki natika kati aya mpona boyeboye oka yo moko ozongi suna makambo bakati ya mpona loba bilobalo ministère no mpesaki combien asalelanga mpe ata kani ya bongo po oyo nako kotambola nango te nakotambola nango te charge eleki makasi masoko pete vraimen aza raison sipera nguluma roi napesi oyo pena raison makambo olobaka po ye tobetaka miziki napesi bafani na ngai nyonso to bambote yaniki place oza na États-Unis bambote ebele na yo na grand sœur na yo na kati ya palais na bapeti nyonso to balingaka fibo bilenge napesi bino bambote nabwaka o te mpo nabela mama Rachel na kati ya Autriche bambote ebele bagros bizu place ozali napesi ya foli ngoma lekoutine bambote papa omoni makambo tosololaki nao nyonso eleka osafe eloko te yo oyebi baconseil no kaka nde edoze ngai fibo aza na mposa bitumba zombi shego ngai na koanonse oyo eza makambo bana na Congo central nga mpe noko na ngai mama na ngai aza moto ya Congo central eza biso na biso malgré oza no mokolo me na bitumba mokolo azalaka te lokola yo oluki otya mosapi mpo na kane oyo oza chef coutumier nga siko na 3e jambe soko oza makasi yaka Kinshasa bafani baoluka batya komba nga na yo bana ya Jamaïque bazala mpe na mposa bitumba naza baplace ebele oyo ifo nabunda population ezoselama te ocomprendre na oservir yo te façon kobetama na soki otya liboso awa na chef po na bachef coutumier na ozongo mpe bando kalingi na nguba kuba oyo okozwa okolapa napesi bofele na ngai nyonso to bambote partout dans le monde baoyo balingaka fibo napesi bino bambote baoyo babosana numero na ngai eza plus 243 89 740 46 79 plus 243 89 740 46 79 malema yo makambo ozoluka tika na oyo koluka osangisa réconciliation nayokaki osalaki émission mo bolobi okende epai edingwe na tombo na tombe edingwe otuna edingwe si c'est vrai ke kane oyo eza ya ye atikaki yango awa jour olingi okende oyebisinga na bareso mbongo ya transport akende ndenge ya molili te abaki okende boya kuna naki osala invocation abaya bato ya monde ténèbre nde boya bakotisa ye jour olingi okende oyebisinga na bareso mbongo ya transport okende kotuna mpo nalembi nayoka boye kani nazonga boye kani mo juste eza nini lisolo mosusu eza te likolo nango boya ozwa yo Aisha nazoloba bien famille ya Aisha bobenda mwana bino matoyi pouvoir oyo eza nano ese manifeste te lokola yo oza na mposa oyeba yango ese manifeste na nzoto nao nakolakisa couleur michopo na ye boka Vraiment, merci beaucoup pour abonner fidèle à la télévision. Vous êtes tellement ebele kolanda émission na bino suka na masolo to comme na biso na suka na pesi na mbote belé et puis na pesi mbote na ngepa ya maman chérie, maman Ritz Makoma, la maman de tous na pesi mbote belé et puis derrière la caméra, je vois Ebenezer KB na pesi mbote belé pour abonner na biso na linga bino vraiment mingi ba obe ba linganga bo partager émission, bo commenter, bo s'abonner et ko sala nga vraiment kitoko na tiki bino bye.